Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Boye Malamu na Mago FM autoroute. Yaba actualité to lisusu lelo Congo Kinshasa, Congo Brazzaville pona komemela bino basango na banda kona bino Boye Malamu. Botika tofungola basango na biso ya mokolo lelo pona ko rappeler na opinion kinoise pe congolaise mobimbaki kidnapping ezali ya solo kasesengeli kosala keba pona tina na yango nde micro ya Mago FM kitaki sur terrain pona kozwa pe bande kona biso ba chauffeur o bakumbaka ketch pona tina na yango bazanga ki maloba te ya kolobela pona kopesa kolela bango epai ya bakonzi pe ko rappeler na ba population nyonso mosana bango kasi baloba ki yango na micro ya Ruth Dinonzei. Kinshasa kin mboka makambo moto na makambo na e moto na masolo na e bino banso boyebi ke lelo soki mutabimi na re po azwa transport soki voiture ketch eye liboso na e ndenga kopumbuka atalisi mkingo kote mususu pona nini kobanga phénomène kidnapping. Bongo ba chauffeur taxi o basalaka na ba voiture ketch bazoko oka mawana motema parce que sumbidi kwanga ya bana na bango ekoti minyololo pozwa ta mwa ba client na journée ekomeli bango pasi mutu nyonso atie makanza mabe na mutu kasi ba chauffeur wana baleli na micro ya FM télévision tout ça sonné de nos santé de ça kala pas de majorité presque ça les bébés. Bon, normalement, biso musala to sala normalement ndeti ngane na abo musala domaine nzamba pesinga yango na zana na sala le chauffeur. Donc suite à mamone nge komi na ville Kinshasa wa ba client mi baza décourager ya omata ba taxi na biso. Mais toujours si protéger ga nyoso bazo bana biso que le soit biso to da di nombre ma moitié mais ce qui me va en tout cas toujours encourager ba mususu maloba mabe mais toujours motiver on na maloba kitoko toujours lendi sa bango fila mezi ndeto tamusamsam so malem. Yango l'État esengeli asa la campagne de vulgarisation et information na makasi pona ko pesa ba précision que mituka nyonso tende zali mabe ezape na ba chauffeur misusu ba bimara na tongo pona ko luka mwa lipa pona bana ko préparer rentrée scolaire bazo kemba danger kasi bino batu bozo panza sanga mabe boye bakeli kambu nyonso malamu pe ezalaka boyo ki IPP Vital Kadiata Oazali Bongo inspecteur principal du district Moamba pona ministère ya EPST asangisa ki ba inspecteur nyoso pona ko beta masolo ya Oetali revue annuelle de performance de kakindenge nini tolanda. Awa na province éducationnelle ya Kinshasa Moamba bondimake misale zotambola kitoko na yemoko inspecteur Vital Kadiata oyo asangisi ba sous-province du nyonso ya entité na e po baye bakotala masolo o etali revue annuelle de performance et kumba mandenge nini. Inspecteur provincial Vital Kadiata atalisaki na ba sous-province ke esengeli moko na moko abimisa maele na e pona ko bongisa masolo ya EPST po o nyonso ezali ya nungu pe ya mabe elongwa musala etambola kitoko balakisi baye bakotangisa bana lolenge sengeli po bana so babuki biki bino moko boyebi ndenge ezopesa mabe boyeba ke masolo oyo etambwisami kaka na volonté na ye moko inspecteur Vital Kadiata te lokola ayebi lolenge nini kotosa mokonzi na ye o azali ministre ya EPST Tony Mwaba ye abengaki conseiller ya Tony Mwaba po ye moko alandela liso likola liso ndenge nini masolo oyo ezotambusama. Na suka na yango ba sous-province elongo na inspecteur provincial Vital Kadiata balobi en tout cas revue annuelle au de performance et koleka kitoko PEPST et kozwa mon PP asika. Les bourgmestres compétents, Bakisele bourgmestre de terrain, Francis Aimé Lolinga Oazali Bongo, le maire ya commune Yangaba Azalaki encore une fois sur terrain pour na kolande la masolo ya curage ya rivière Oizalaka kuna na tunnel ya Kimwenza et les kakindenge nini Enoch Mafuka pour na ba dossier. Na compte Yangaba Bopeto nenga kamesana kokumbela masolo pona ko revêtir ngaba mobimba ozali municipalité na ye abeta katolo
bourgmestre compétent Aimé Francis Lolinga azalaki toujours sur le terrain na brigade ya salubrité, c'est-à-dire bengango brigade d'assainissement pe brigade de paix pona kokumbela masolo na ndenge kaka ya kokure pe kotia propriété na avenue Kumwenza, plus précisément na tunnel Obozali komona. Il faut tous à la propre, très propre. Tobi misamakala nanga bande ba considérer kango ba quartier moko ya basse classe quoi. Il faut tout remonter au développement et biso tu peux tout évoluer. Occasion fait les larrons ndenge ba population bazali kopesa ye maboko pe kotombela ye mosala kitoko na tina ya kolatisa ngaba robe pe lele ya sika ndenge aza déterminé ndimelanga mwana mama bourgmestre Francis Aimé Lolinga mosala kitoko ngaba ezali kotombela yo mokakoswa tozwaki lelo vraiment mbela ya kovandela bango ya kosala mosala ya kobongisa couloir wana et puis tobana kokengela ngo oyo tokokanga ye oyo kozwa malchance na mabe na bakisi ya mabe mpona tokangi place wana azobwaka matiti to basalite na ye nyonso aza nango ayobwaka wana tokosepelisa ye. ekona ngai il faut oyeba pe ocomprendre que bourgmestre Francis Aimé Lolinga aza motinda miankolo na nzela ya président Fachi Beton bakisele mu Kwantombolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ko changer ngaba na ba état na yango nyonso esengeli kobanda na sécurité, assainissement pe na politique territoriale nango pour que ngaba oekenda sangwa mabe ekoma désormais ngaba Yassika. Boyende Zalaka, Aimé Francis Lolinga, l'élu de la population. Parlementaire debout ya UDPS bazalaki bongo na kati ya installation ya fondation Malua télévision na but moko kokuta na président Cléophas Billy Malua pona Itali masolo entre bango na président Billy Malua ba yambamaki pe masolo lekaki kitoko. Toyawa kokutana na président Billy Malua kokutana o ezalaki na likanisa kitoko tozwaki ya kopesa prix docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba la mokolo ya lobi eleki dimanche na sa grandeur le prophète Konde Paulo Dominique. Mais le président Billy Malua apesi biso lisusu batoli ya maele makasi et puis encourager biso na musala tosalaka. Parmi batoli apesi biso alobi bo continuer toujours ya kosunga mokonzi ya mboka pamba te na musala bino bosalaka, ça permet aussi, n'est-ce pas, ça permettra aussi pouvoir ya mokonzi ya mboka ezala pérenniser. Et puis abakisi lisusu alobi na ekeko toko kende ya maponomi. Il faut le sous bon bakisa le lengo bo salaka bo sango le sous koleka pamba te mokonzi mboka ali non seulement na posa été à joie deuxième mandat pour accomplir vision na ye conformément il y a vision à parti politique na biso la social-démocratie, mais aussi était il y a kozwa parlement wana kozwa parlement ngoloba kozala n'est-ce pas na ba député belé yango wana masolo o wapi toi ko sololana président Billy Malua vraiment ali moto wapi il faut toujours compter kozala pembeni ya mokonzi mboka et puis mokonzi mboka asimbaye awate asimbaye awa poete ali na batoli ya maele mingi o wapi ko sala vraiment kitoko makasi pembeni na mokonzi mboka baka niveau na ville province ya Kinshasa na saison oyo elanga ekoma nango bafulu. Mikolo yo soki ozotambola na bakwe mingi awa na capitale tala bien. Oko remarqué que baka niveau mingi ekomi vraiment bouché na ndenge ya dégâts ezala ba passager air bazoleka ameli jito alie mwa eloko akobwaka bouteille to sachet kaka na kaniveau surtout batu oyo batekaka pembeni wana na balabala to na ba maison pembeni soki bakomboli salite nyonso kaka wana azotambwisa manyoko to mbala azokosa kotia matiti place moko na sachet to na cantine mena suka film
kobwaka na ye kaka na terrasse. Yango tozali koloba tozana na saison sèche ekomi kutu na katikati te kasi bakanivo mingi ekomi deja bouché bongo tango ekosila ekozala ndenge nini. Pona yango tozali kosenga na bakonzi bazongisa na opération ya kirage ya bakanivo po tango bamvula ekobeta et permettre mai eleka malamu pona ko éviter makama ebele. Bino pe population en tout cas tozwa conscience totika ko confondre fulu na kanivo po biso moko nde tokozala ba victime. Soki bobongisi ekosala loko te. Et Tikala pezali ko demeure seul centre hospitalier à qualité pour na kozwa ba soins ya solo ya mikili ya poto kasi na ville province ya Kinshasa na talo moke Kimambango na centre hospitalier Dominique Lecoeur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Phénomène Salongo et Kenda Wapi Botala Tina magazine a bien essayé de nos réflexions pour nous rappeler Tina Salongo. Notion ya salongo ezalaka lisusu te na mitu ya bakinoa kala tobandaka kobenga Kinshasa la belle po ezalaki soki otamboli na bavenu na ba quartier oko remarquer propriété ya kosakana te kasi lelo Kinshasa ekoma nango poubelle po bavenu ba quartier ezalaka nango lisusu propriété nzoka nde na kala ezalaka na système ya ba compétition aveni nini tope quartier nini ezali propre yango ebandaka ko motiver population po basala salongo kasi lelo salongo echangea identité ekoma salongo mbongo
okomona na bawenze bapolisier bakotambola kaka baye kozwa mbongo olie ba exige na bateki balongola bosoto kasi bango soki bapesi bango kaka mwa 1000 francs mwa 200 aleki na ye osala salongo upa bakokipe na bango yote ndoko mona heure oyo batiaka de 6h ti 10h eza salongo eloko malonga esala makate okokuta kaka bosoto na bosoto okomona ba police okokanisa ke bazali kosala surveillance nzoka nde eloko malonga ezosala mate Kinshasa ekomi salite bakanivo boucher banzela ebebi nyonso wana po notion ya salongo ezalaka lisusu te nzoka nde gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila azali kosala effort po kin ezonga bopeto kasi population na ba gens na ye ba policier bazali kosunga ye te nzoka nde ezali malamu te kovanda na environnement ya bosoto toko interpeller kaka na bakinois kovanda na salite ezali komilukela maladie en tout cas notion ya salongo ezonga ezala ba chef de rue ba chef de quartier ba beta sete na o etali salongo po Kinshasa ezonga propre soki Kinshasa ezongi propre tango mususu maladie oyo ekoma moninga ya congolais malaria na typhoïde tokobosa na yango boyebele bawenze belé na ville province ya Kinshasa ezali na état ya mabe okondima te mpona ntina na yango nde kamera ya Mag FM akitaki sur terrain mpona kosola na bateki. Bawenze mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malonga te oyo ekoma kopesa pasi mingi na bateki po batekaka na ba condition ya mabe soki otamboli na bawenze nyonso oko constate salite ba fulu ba mai ba mesa ya malonga te oyo ko permettre bateki batanda biloko po bateka lolenge esengeli nzokande bafutaka ba taxe na bango chaque jour oyo bambongo wana ebongi esala misala ya ko entretenir bawenze kasi bateki bamitu tunaka mingi soki bambongo yango ekendaka wapi po mbongo epesamaka chaque jour kasi wenze ezali kotikala kaka na eta ya malamu te pe ezali kobeba de plus en plus na koteka boy totala papa bongisi biso nzela fala bongisila biso wenze apa ba chef a wenze nde basokipa na biso bo autorité pe tomona te na pe tomona na biso wenze otande ndengeza bien kutute bukana eloko moko te kuna kati kuneza kuna eloko. En tout cas, administrateur ya bawenze nyonso ya ville province ya Kinshasa musala nini bozali kosala po population bazali kolela modèle bazali kotekela ezali kitoko te mbongo ezali kokota na caisse chaque jour kasi mbongo yango olie na tour nango esala musala ya kobongisa bawenze kasi ezali kokende wapi po bawenze ezali kaka kokufa pe kobeba population bazali koteka biloko na ndenge elongo banite oyo ezali kitoko te biloko il faut etekamaka na esika moko ya propre pour la santé n'a pas de prix bo trouver solution bawenze ebonga boye kitoko te Orevaka koyemba na succès ya Michael Jackson pour réaliser ba rêve na yo pour ozwa lisusu succès ya James Brown ndekundimela ngai eza possible kende kuna na studio Liloba. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio Liloba awa soki okoti okoyemba lokola Angelou po awa son erataka kutu te
awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis. Nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa. Prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Awande, bo comprendre que to komi na suka ya Mag FM ya mokoelo o wapingai nezaki na esengwa ko présenter ngo pona bino esengo ezalaka kaka ya biso parce que biso a tolobaka nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre et le bas. Maître Billy Maloua Cléophas Bakisele, le géniteur puis le promoteur de la FM télévision, l'arbre géant planté auprès de courants d'eau et sikawa piba oppressé piba opprimé ba pemelaka na bo sanité la grande équipe rédactionnel pe technique o esungaki biso to koma la banda kona bino Torres Atibu azalaki sima ya caméra na régie Don Benjamin da kumbaki masolo na Gelor Muya kuna na montage Jessica Kanza akambaki masolo na ndenge longo bani na bosanité depuis Angola yeba bengaka ye le facilitateur de dossier Raphaël Mbango Mwanza papa na Rafaela mobali ya Paola Mobobo depuis Brésil ye akumbelaka masolo na ndenge kozwa idete na Proxy Travel na pesi bambote sika azwami awa na Kinshasa na bosanité. L'intelligence s'est faite chère et Doris Meti, l'homme qui maîtrise la chimie et la peinture. Bino Batonioso Bolandaka FM télévision bopé sa confiance na touche d'expert pour na Italie promotion pe campagne na bino ezali koya aux députés provincial candidat na députation nationale pe candidat na députation provinciale ezala kande espace moko awa to betara masolo na ndenge longo bani pona communication adaptée. Mbote na ye kuna Adonis Caleb Kamonya, le président de l'Asbel construisant un avenir meilleur, le jeune compétent pe notable de Kalamu na PC Bambote Bisika ya Zwami, Monsieur Poutine, le secrétaire général de l'ICC, na PCP Ambote Kubaki Katanga, inabino tokutani Mikolo Ezali Koya.